Mokili, 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 bandeko, où va le monde? Où va le monde? Bandeko na ngai makambo ya somo. Makambo moko ya kobangisa bandeko, bandeko na ngai. Botala boyoka nini ekomeli la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Une servante de Dieu exceptionnelle, une adoratrice c'est la qualité différence. Quand elle chante, il y a même des démons là qui tremblent. Il y a même des esprits empires qui s'enfuient. Ayembaka. O penza batu nyonso balobaka ke non, moi si o penza ayembaka. Bandeko, parcours na ye makambo moko auti kokutana nango awa eosala pasi. Yango bomoni totie ba emoji moko ya kolila. Bandeko nanga, nazo tikela bino témoignage ya ye moko la servante de Dieu, ndenge azoloba. Ndenge azoloba bandeko nanga makambo moko eosala pasi. Makambo moko ezobangisa penza penza et encore makasi. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, yalelo vraiment na memeli bino la servante de Dieu, Maman Eunice Manyanga. Il y a d'ailleurs tant de personnes au bakoyo lobake non, au salela est déjà émission ya nini lisusu. Émission auto salaki ezaki ba rimer oyo bando tambola sur kombo ya la servante de Dieu. Bino moko kandenge boyebi, donc soki bénédiction ya mutu avant eya kaka na ba piège, na ba épreuve, surtout ebele. Na minute oyo, la servante de Dieu, azozwa vraiment azoleka na ba épreuve moko pas possible. Ba épreuve moko kaka ya kolinga ko humilier ye. Mais Nzambe oya sambelaka, Nzambe oya yembelaka, azan Nzambe muneni. Nakoki koloba bongo. En tout cas, la famille, avant to kota na mwa makambo, to kota penza na profondeur de notre histoire de ce matin. En tout cas, ekozala bien na sensibiliser na nubatu. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, une chaîne chrétienne, une chaîne surtout des analyses impossibles et pourquoi pas des informations exactes. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez la famille. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. En tout cas, la famille makambo nde makambo. Bozwa nanu bakiti bovanda bandeko makambo eza ya somo. Makambo eza ya somo. Balingaki bakotisa la sœur Eunice pe na makambo bakisi. Ba secret komi kobima. Nzoka eza pe na batu mosusu bayembaka basi bakota deja kuna. Makambo eza ya somo bandeko na ngai. Yango ezalaka bien kandenge na lobaka na bino ke soki bosambela kape na basala Nzambe. Vi na bango ezalaka vi moko exposé. Ezalaka vi moko pas possible. Bandeko bozwa bakiti boyoka histoire oyo. Eosala pasi na motema. Tia mwa mai pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucré. Kote mosusu tia mwa eloko kolia. Et ozala bien mwa fufu na yo za pembeni, mwa kwanga na yo, mwa misuni kandenge ezalaka bien ozo tiaka mwa misuni, mwa mbisi na yo, ebele bato balobi biso tolingaka mbisi moko ya pepe supu, na mwa fufu, na mwa pilipili ezanga te. Kote mosusu boliaka. Kote mosusu bolandaka pe ya bino ya chaque jour na kombo ya Étoile Lune Inès TV. Kote mosusu pe bobosanaka te kotia ba j'aime. Kote mosusu pe bosala pe partage bandeko. Ezalaka bien olanda émission osali pe partage ata na 2 personnes kaka sur WhatsApp et salaka pe kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga makambo eza ya somo. Makambo oyo ekutana na la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Wana no tikela bino nanu
tolanda tango ekosila nde nakoya kosala mwa analyse sur makambo oyo. Bandeko bobosana te kotiela biso ba j'aime, ba commentaire, bosalela biso pe partage. Bandeko mosusu bayoka nini ezoleka surtout na vie ya la sœur Eunice Manyanga. En tout cas la famille, on se retrouve juste après. Avec mon prophète, avec l'apôtre et avec intercesseur. De matin en voiture, puis on a toqué. De comité la ville. On a épargné nos combos à restaurant. Donc on a commis, j'ai appelé l'homme en question. Laissez la vie, monsieur le producteur. On a épargné mes combos là. Maintenant, témoignage. Vous allez comprendre qu'on ne touche pas tout le monde. Bandeko nanga na kata nanu mwa muke parce que ebele ya bato bakotuna finalement eza histoire nini. Bandeko nanga, la servante de Dieu Mama Eunice Manyanga azalaki sollicité epai ya ndeko moko ya mobali, soit disant que aproduiraka ebele ya ba musicien o bayembaka, surtout ba musicien na biso o bayembaka makambo ya Nzambe, ye mutu aproduiraka bango. Sikoyo na otala Mama Eunice alobaki keno ngape nalingi na banda ko produire banzembo na yo tala kaka oyembaka kitoko. Yango histoire Mama Eunice azo relate awa bandeko nanga. Toyoka histoire après tokoya kopesa lisusu mwa analyse. Monsieur le producteur, je suis dehors. L'homme abandonné au silica. Pourquoi tu es venu avec les gens, Maman Eunice? Mais tu cries sur moi, papa. Non, pourquoi tu es venu avec les gens? Contre les Arabes, la vie, je ne marche pas seul. Nathan toujours accompagné. Non! Pourquoi tu as accompagné tes salles à Bongote? Par contre, après avoir consolé Lando, Bengi pasteur, pourquoi tu vas avec ton prophète, Maman Eunice? Directement. Dans le kati nangai, kande linge matanga nabi, comment cet homme m'a appelé? Ako luka imilienga. Dans le kiki mie matinga na motema. En fait, atalinga, atali, aseki. Bandeko nanga tokata nanu mwa muke. Parfois, ba épreuve mosusu ya vie eyaka. Mosusu mituni ezangai to ezangate. Naza na ndoto to naza na ndoto te. Naza ya kolala to naza ya kolala te. Est-ce que mutu penza ya boye ya koki kolobelanga bongo? Bandeko, kozala mwana Nzambe ezalaka facile te. O ebele abatu bakanisaka ke no ezalaka nango vie facile. Bandeko nanga ezalaka facile te ata moke te. Kandenge alobi bakanda emataki ye, mais Saint-Esprit o apesaka biso kimia. Saint-Esprit o asalaka ke no ata soki olingaki ofinga mutu. Azui yo asimbi yo kana na nina munoko. Obimisi ba maloba mabe te. Saint-Esprit akitisaki ye. Wana nyonso pona nini na olakisa kaka gloire ya Nzambe. Toyoka la famille. Directement prophète a lobby, bon, pas de problème aussi. Apôtre, il y en a une intercession, la fille, parce qu'elle a Liban, moi j'entre avec elle. Maman, elle dit, si je n'ai pas aimé ça, dans un traité, musicien, effectivement, mais ma musicien, après moi, je suis na poto, mais ma yona groupe, non, mon bimba, ok, travailler na poto. Il y a un lot, on va te na boli wanzam. Amen. Bana makambo solo. Proposition, c'est ka kuti ya mona kati na yo. Diable soka kuti lo na kati na yo te, a proposer lo te. Bandeko nanga ezalaka bongo. Soki mutu aza na ye na étoile te, omona bitumba te. Omona penza bitumba na vi na yo te. Soki penza oza mutu moko oza na ba étoile, yango omona bitumba ezolandaka yo parce que diable asi amoni ke omoni étoile wana. Soki lelo ebandi ko briller, donc eosala makambo minene, yango omona diable azolukela yo ka bitumba. Diable azolukela yo ka bitumba na bitumba. Omona tana ba camarade bazoyina yo pamba. Osala bango eloko te, mais bazoyina yo kaka. Batu balingi ka ba détruire yo. Pourquoi? Parce que ba moni étoile na vie na yo.
bandeko témoignage oyo en tout cas tolanda ngo na bukebi eya kolamusa biso bao balalaka bao bazalaki na bango na pongi bandeko bolamuka boyoka makambo oyo makambo ya somo eya mosusu tonegligeaka bahistoire ya bongo mais à la longue ekoki mpe kokomela yo. Alors soyons surtout vigilants et vigilantes. Pas n'importe qui t'es. Partagez un live et montrez un message. Partagez aussi, partagez la famille. Tant bon landa bo partageaka. Bo partageaka. Je me suis maîtrisée. Ok, d'accord, Tokota. Yeah. Donc, quand tu as un restaurant, à classer sur la piscine, ma mère dit non, ma bête, ça, ma bongoté, ma présence te dérange. Imaginez. Mais le Saint-Esprit. Pourquoi toi tu m'as invité? Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, je ne te connais pas. Pourquoi tu as un homme baliboso? Et ça les makate place nyonso ozokende ata soki eza affaire que non eza ya musala bakendaka yo moko te. Monde lelo esi échangea surtout soki oyebi mutu te. Monde lelo esi échangea bandeko nanga okoki okende ka bongo yo moko te. Luka batu bokendaka ensemble bokendaka together parce que on ne sait jamais la famille. C'est ça. Je te ferai ça dans la commission. C'est Dieu qui élève. Oui. Amen. Je suis la privée de Dieu. Merci de retenir parole. Je suis la privée de Dieu. Merci beaucoup. On la déranger. Olia na kimia olie onzamba zo pesa yo okuta na ngo olie okuta na ngo te lala onzamba pesa yo eza ne loko leki nzambe na makasite eza ne loko za likolote ya Yesu eza te peuple de Dieu yaya to vandi nzambe sala ngolo bato balekata par hasard na Bible zoloba, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Bandeko bomengo nyonso ona kendi na ndako ya nganga ona kendo simba kisi ona sala boyo pona ko impressionner mokili. Bandeko biloko wana eyaka na ba sacrifice ebele eyaka na makambo moko pas possible. Tango zo kendo za mutu asika bakoyebisa yo ba makambo wana nyonso tu. Tango okota otie penza makolo mivandisi nde place wana bakolakisa yo tu. Bandeko yango tomonaka bato mosusu butu boya komi kolela. Pourquoi? Parce que na butu mobimba kolala na yete wana eza ba condition bapesa ye. Bato mosusu okobala te to babala yo te. Bato mosusu kobota te. Yango bomona bato mosusu aza na ba mbongo ba riche moko pas possible mais bakabaka te. Pourquoi? Atalaka sacrifice ya munene oyo asalaka ba condition ya makasi yo asalaka. Bandeko bénédiction ya Nzambe ezala kitoko olala na yo pongi na yo ya kitoko olia na yo kitoko otambola na place nyonso lingi kitoko ba condition kutu ezalaka nango te wana penza nde ezalaka bénédiction ya Nzambe. Internet bakutanga na kati ya live salanga ngolo na épargner ba kombo na bino Nzamba sanga ngolo Somo hey, yango poto lola amen. Hey, Nzambo ya yebika kotombola batu Nzamba yebaka kaka yeah. Aujourd'hui Dieu m'a façonné tellement que tu as vu la gloire de Dieu yes. sur moi. Yes. Europe eza lola te. J'ai un concert à Luanda. J'ai un concert en Afrique du Sud. Alors, il y a la possibilité d'arrêter ma concert ou à Paris. Jamais. Paris est à Pototé. Paris eza lola te maman. Écoutez-moi. Écoutez-moi.
nayebisi ye nalobi non eza possible te non il faut ezala possible mpo bacontrat oyo batalaka mpe placement ezotyola il faut olandela nga nase nayebi en tout cas non il faut nasisa bacontrat na nga naza nango déjà bana lwanda baozelanga bana lwanda so boza atomboyelanga kaka loboko tyabu bana lwanda bazozelanga déjà le 8 tokobeta na sinafrika nakozala na bana lwanda na Afrique du Sud na Johannesburg bazozelanga déjà le 14 nakozala na Johannesburg nzambe apongola bino bana lwanda il n'y a pas moyen de décevoir bango pour le fond ça la tour ya Europe non Europe yana bandeko na nga Europe eza nini Europe eza lola te yango tomona bato mosusu lelo bakomi ntina baniveau kofinga baninga mosusu ka mpo na poto tomoni lelo bato ebele lelo bakomi kosala bisalasala mpo ke kaka nakende poto bato mosusu batie kokota na bandako ya mabala okutu fami na bango elia bambongo te ya mabala na bango batie kaka komikotisa pourquoi parce que baza na posa ya poto c'est quoi bandeko na nga poto eza lola te o penza toyeba ngo place nyonso totambolaka toyebaka ngo poto ezalaka lola te bandeko na ngai bato mosusu lelo batiki makambo ya nzambe ka mpo na poto batiki pezo tolobaka makambo ya nzambe anga kaka ifo ka poto bandeko na nga poto eza lola te bandeko na nga place nyonso bolandaka ngai bosimba Yesu na maboko mibale botika biloko ya mokili vanité de vanité tout est vanité la famille ezosala pasi bandeko na nga en tout cas témoignage oyo soki etouche yo te ayo moko kaka biloko ya bongo ezala kitoko wapi guo wapi ekolamusa bato mosusu oyo bazalaki na pongi tolamuka bandeko toyoka bosala mpe partage botia bageme na bino bacommentaire na bino mpe ezangaka te tozela ngo mpenza mpona koencourage mosala nzambe Je suis la fille du roi. Yes. Je sais que j'arriverai. Mais si dans un bazo me manga, le roi ka lokotanga. C'est que ozo c'est la ngalobi. Eza munene. Ozo c'est la ngalobi le kyo na lelo. C'est ça. Bastade no etondite. Egotonda. Nanu na sekuisi mudute na oyemba mutasekui no asekuite. Yes. Je ne peux pas abandonner mon créateur, j'aime l'onction. Onction eleki makambo nyonso to eleki mbongo eleki poto atelemi namoni akoti na kati abimi afandi on vous sert quoi ngabi je prends de l'eau en fait la moi aussi je prends de l'eau baye na mai après un temps atelemi akoti lisusu na kati abimi troisième de fois à lobby maman Eunice est-ce qu'on peut se la ngai pasteur na ngai mbote aza na kati kuna wana maître na ye kaka wana bandeko na ngai ezaka maître na bango bakosaka kaka pasteur nzoka maître na bango wana penza nde mutu apesaka bango baloi ye mutu apesaka bango nini ya kosala ndenge nini ya kokota na bavie ya bato ezalaka bongo bakosaka pasteur bandeko na nga toyoka bosala mpe partage bobosana te kotia bageme kozala Yesu eza bien eza bien makasi Yesu tambolaka na Yesu na nzoto yes je suis entré na restaurant na kabwasomo ezalaka baplace réservée nakoti na kati ya restaurant je suis la privée de Dieu berger manase fo okomela ngai eloko wana je suis la privée de Dieu je suis la privée de Dieu merci beaucoup pour la malobopesi en tout cas je suis la privée de Dieu amen nakoti papa moko avandi avec une dame avec nana mwana mwasi mosusu azalaki pembeni wana napesi mbote bonsoir na respect nyonso wana ezaka secte na bango batambolaka bongo batambola mutu moko te secte na bango bazalaka bongo omonaka bakie soki 5 personnes soki 6
mosusu alobaka ngande pasteur oyo ngande intercesseur ngande intercesseuse ngande évangéliste nzoka secte mobimba baza wana bandeko na nga tolanda botia bacommentaire botia bapartage bajeme na bino ezanga pe te bandeko na ngai makambo oyo eza somo to continue. Bonsoir maman. Yeah. Papa esanga lobi yaka fanda pembeni boy. Na respect na avancer. Esanga na mbota vova. Somo. Est-ce que sambelaki? Na suis le boko na gauche na soutenir parce que liboso mukolo ba pesa mbote to suis le boko tandika bote et pas mukolo basala bongote. Wana respect na suis le boko na pesi na suis oyo na soutenir. Papa ebisinga lobi longona le boko soutenir le boko. Pourquoi tu veux m'empêcher ce que je veux voir? Mon Dieu. Na tombole longi na talie na oki kati nanga des esprits et bunda. Na ebisi Seigneur na binzambe ozonga bomwana ozunga musika. Yes. Foko rapelaka nzambe. Awa sikoyo soki eza yondo permettre la kutana défi oyo Yesu na otato na yo. Nzambe na biso eshwaka te. Bomata bokita nzambe eshwaka te. Yazalaka likolo. Yazalaka likolo. Makambo nyonso abandaka asilisaka ngo. Nzambe na biso baganyaka ye te. Bakanyaka ye te bandeko na nga ata soki bitumba eza ya ndenge nini. Nzambe bakoganyaka ye jamais te. Toyoka. Nathalie Nafandi. L'homme en question a su le boko na ye a déposé à l'épaule. A tenu nga ça va. J'ai senti en moi c'est une façon de te neutraliser. Yango ezalaka ba stratégie na bango bayaka pona ko neutraliser batu na niveau moko pas possible. Diable soki oyebi yete. Bandeko tozalaka kiba na banzoto na biso. Tozalaka penza kiba. Mosusu to uvandi pembeno monika moi chair de poule moko boye. En tout cas c'est déplacé. Soki oyoki bongo c'est déplacé. Donc place wana eza mabe makasi wana eza ba signe Saint-Esprit azopesa yo. Si réellement je suis ta servante, si réellement na sali la kona bo solo, yes. Na lale la kona ba zamba ki star na tika na monte na eba kutele na rasta. Na tika ko lata mona nzoto te na eba ke na musali na yo. Yes. Na zo lale lo na ba sena ba luka na mabele pona ko luka yo. Tu connais mon cœur. Lelo fomi la kisa. Omi moni sanzambe. Ezaki na ba surveillance mi balé bazaki wana. Mora te me mora telemi boy. Papa m'a tenu nga lobi. Apparemment tu n'es pas à l'aise. FC oui, je ne suis pas à l'aise parce que je ne vous connais pas. Atalinga se qui a singa lobi. Je vais changer ta vie. Bandeko, bato mokili pe bachangeaka ba vie ya bato. Nga na yebi mutu oyo azalaka na capacité ya changer vie ya mutu. Ezalaka nzambe. Nzambe ye moko kande ya pambolaka. Nzambe ye moko kande ya bongisaka ba vie ya bato bandeko na ngai. Bako sabino te nzambe kaka nde ya changeaka vie ya mutu sans condition. Wana ezalaka ka nzambe sans condition bandeko na ngai. Je vais changer ta vie. Na osali siso tour ya Europe. Papa. Europe ka lola. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Oui. Makila nyonso ekotaka kisite. Nyonso te. Nayamba na banzembu na ngamba lebele tozaka sabato tokotika nzambe te. Fongo fongolela nga matoi na bino boyoka. Na bino bato wana live. Opo baneda ako se préparer bo fongola matoi boyoka. Yes. Tozaka sabato bakotika nzambe te. Nabika bola nzambe na vie na nga. Nzamba amote ya malamu na dimension moko na vie na nga. Pas possible. Na bima na mboka o na yebana na façon nga moko na yeba te banda nini ekoma nini pe ekomi boye. Soki grâce ya nzambe ye kolokalize yo na vie bandeko nanga ezalaka bongo. Yo moko kutumaka mususu obando comprendre na yo te. Obando comprendre te. Omonika kombo na yo komi kotambola nzambe. Nzamba azalaka na ndenge na ye oyo penza asalaka na vie ya batu.
omona mutu moko yango nalingaka surtout ba adoration ya frère net frère moko le frère Michel Bakenda, le frère Jonathan Wafu si je ne me trompe pas, Yafu plutôt. Bande konanga ba adoration na bango kuna ndo bokendo comprendre makambo ebele. Ata ba adoration ya ba sœur Eniso Manyanga. Bande konanga place Nzambe azwaka biso. Pe place Nzambe amemaka biso. Bandeko na ngai ezalaka somo bandeko na nga Nzambe kaka nde azalaka na capacité ya kotransformer vie ya bato bandeko na ngai to continue kolanda bapartage surtout na balak mobala motema malamu boyotikisa ngai po présenter ngai Europe quand je souffrais tu étais où quand je souffrais tu étais où ayebisi nga lobi dans 3 semaines na memo na poto mokili eza ya kobeba yes toka na besoin na vandi boye nayebi ke losambo moko ozosala makuna directement libanda place prophète azalaki akonstate ke naumeli nzambe ayebisi botelema moto ibadozikisa bango libanda démarré prière ekona camarade na ye sika azalaki adémarré prière la fille a démarré prière libanda. Je ne peux pas toucher dans bongo au niveau présenté là. D'accord, si mbongo wanati. Dans la voiture, heureux, place tout ça dans la ville. La route quand on va que on transport, je peux pas. Il faut la libérer non. Okobima na yo mais bandela kaka. Na zone bango na combo na sur ça na ngelote. Bandela kaka phrase yo, rien pour moi, tout pour les autres. Bino bato ko ça boyebi que pour na ligne wana. Parole na lobi boye biango. Ba secret nyonso na poisa boyoka kuna rien pour moi tout pour les autres bandeko nanga makambo somo bango déjà bamiyebi donc bao déjà bazalaka na siège wana secte wana bamiyebi déjà ki bayebi biso bandeko totelema na mabondeli mokili oyo ekomi nde moto na moto la famille vite akosite bakombo na bino nalobaki na kodenonce bino j'évite ça. Dans ce monde, où tout le monde travaille, premièrement c'est pour lui. Et puis, il occupé. Comment moi je peux travailler, pas pour moi, et seulement pour les autres. Yes. Et moi je prie le Jésus, fils de Marie. Papa, présentez-moi, je prie Jésus-Christ de Nazareth. C'est le kombo ezalaka na makasi pe na puissance ya makasi Jésus-Christ de Nazareth yango nde likambo bandeko na nga nde kombo oyo ezalaka likolo ya bakombo nyonso somo vrai Dieu que nous connaissons. Présentez-moi Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Oya kufa de kulusa c'est quoi? O mabele koka ko supporter yete. Somo. Nazalana nous stresser na forme wana te vie na mobimba. Je n'ai jamais été stressé comme ça. Je n'ai jamais été stressé comme ça. Nayebisaki nzambe na koloba likambo soki motema na ngezwi kimia soki stress elongenga na mutu en tout cas na ndena zaki na besoin na digérer. Bandeko nde makambo euti kokomela nini musicienne na biso na kombo surtout ya la sœur Eunice Manyanga bandeko nanga mokili lelo ekomi ya kobeba mokili ezosala pasi tozala keba bandeko tozala keba il y a de ces personnes lelo balingi na bango vie facile wana eza kokende okota na bandako banganga kokende okota na ba secte moko boye bandeko tozala vraiment éveillé totika makambo wana ya kolalaka mokili eza ya kobeba yango dans la vie koanviaka batu te zela ngonga na yo na mokili oyo toyaki koakompanye batu te mutu na mutu ayaki na ndenge na ye mutu na mutu pe azalaka pe na façon nini azwaka bénédiction na ye alors tozala patient tozala pe patiente to continuer ka kosambelaka
kopriaka na kointercedaka yango nde esalaka nini esalaka ke bamakambo nyonso tu oyo ezalaki bloke boye komona ekomi kofungwama yango moko. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ka ndenge ezalaka mwa ba partage na bino mwa ba j'aime na bino mwa pe ba commentaire na bino bandeko na ngai et kosunga pe biso mingi makasi. En tout cas la famille, bye bye, je vous aime bien, je prie pour vous, je vous admire aussi trop, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye et à la prochaine.